ma grande famille, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la paix du Seigneur Jésus soit votre partage. Bisika nyonso o kutana na émission femme sage tika nzambo abombaka abomba yo tika nzambo abatelaka a continuer ko batelanga bino parce que sotozo vivre eza rien que la grâce divine de notre Dieu. Donc bolam na yango esala ketoza na bon moi yango na profiter pe koloba na bino bambote na biso nyonso izo dépendre kana ero kutana na émission ya malolo lelo malolo beta lisolo na obeta na bike eza vraiment lisolo moko boye ba jeune fille obozo maele te c'est que diable envoûta bango ba jeune fille obozo maele c'est que zaki message pour na yo. Merci beaucoup yambona banda lisolo na nga tozong samatonze pa ya nzakomba éternel tendre père na lobi merci pour na grâce au pesinga ya kozasus na bon moi mukolo alelo tika kimia na ope bolingo na yo et continuer kozala partage ya famille au pesanga na kati na internet pesa la partage ya famille biologie au pesanga tika bolam na yo continuer kotambola na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Yo ozaka toujours prête pour kosambela langa elongo nzamba lola a continuer ko bomba yo na profiter ko pesa un grand merci na papa Jean-Jacques Mazel parce que hier azo soutenir nga moralement abi ma fille ko simba courage kaka internet ezaka bongo na bi qu'un jour okokisa ba abonné ndenge sengeli et na pesi merci na mazaba maestro plus 33 boss oazaka na pona kolanda nga mama na nga bandeko na nga famille na nga lisola lelo nazo beta na bi ke lisolo yo eza vraiment choquant mais tozwa part na biso lisolo eza nini eza ndeko mwasi ba benge na kombo ya Ariette ndeko yo aza vraiment kitoko makasi aza kitoko vraiment ton ba joli belle abotami aobikane na famille oyo litie lilie litete liliete nabi ke bana kin ba comprendre même bano bazaka na bato nyoso bavandaka na kin bakinda poto ba comprendre litie lilie litepe liliete aobika na famille ya bongo sikoyo tango abika na famille ya bongo magazo bika na famille litie lilie liliete azaki fi bien éduqué aza fi oyo ayokaka ba conseil trop aza fi oyo amemaka na loyenge te Ariette azaki na muninga na kombe de mado balingana penza balingana tam kolomoko te Ariette ayoka ke mado atonga ya tapem kolomoko te mado ayoka ke Ariette atonga ba vivre vraiment ensemble bazalaka vraiment tout le temps et quoi arrivé que Ariette azananda bandeko na ndeko ne moko bazala na obasala musala ndaku azwaki mo déplacement ake na ba Congo Ariette tikala ye moko na ndako comment la peine na mado qui est comme vraiment difficilement mon lavement hernion sauté mado ate caramo ba omelette na coin ate caramo ba omelette na e atumba ba saucisse atumba caramo ba saucisse na e ate kango na ba 16h boya banzo komba bongisa banda ba 18h30 bisika te ka keza vraiment na mouvement quoi mon ba terrasse pesa wana bat ba yaka pa sala makine kitoko sala makine kitoko atumba pena ba saucisse azapena madoza na pire vie na ekande zalara pire vie na quartier basola kitoko basola pe bien mado pe moi si kitoko mon mwindu mon boya mwindu a bien quoi ba mwindu a bien na pesi basino ya mwindu bambote bisiko zali bo garder ka batin na bino moi mwindu mo ya bien moi choco frappant mon beau sikoyo vie na pire vie na eka ya quartier ndezalara wana pire vie na pe azana mo pire vie na azana mikili ayaki mo ba vacances na kin awa pire vie amado aye kozo aye osoma mo mak madabi o mona na te bo ndeni vie na nga mikolo na omona otabi ate mikolo na zana vie na nga auta Suisse to zana na flat to vanda na yango pene mona nga bo tene na yeboye na ye kozwa Babylone na bosanaki na kena ngokuna pire vie na nga za pe aza vraiment bien aza sérieux aoluka pire vie na nga za vraiment sérieux azoluka mwasi abala donda yeboye ayaki po abala mwasi atana ndako mado bi vie na nga côté petit na yo mo yebi nga na zana ba vie mobulu te bi petit na yebi yo mais alobi ya lingi na ete ya lingi misu na emoko emona misu na emoko emoni so misu na emoni azala vraiment sir ayebi ke nenga yeboye nzamba opese mo sa malamu en tout cas vraiment kutanisanga na ba sekipe wana pire vie passer nini akei tango akei
Et yo leka moi 2 jours, moi 3 jours, Ariette, ayo ya pisika mado, ateka banjo sola pe wana mado pa betele li sola, bien obi tonton e bien ya kiazaki tonton kutazaki ayi singa mikolo, puis vienne moko boisa poto aye awa, aluka moi si abala. Ariette penda s'intéresser na monta mi bala poto bazaka divorce. Tozo na processus de divorce nga penda en tout cas mi bala poto. Na s'intéresser na bango tabi nga la rocha nga mutu atazana marié talinga te na rocha mutu kaka na rocha mutu entre Mado na Ariette mutu ba vivre vraiment bien Mado mais ateka ka Ariette pe ka ndeli te lilie mais ateka na ete ebi pena ko ta bolamba makasi nga pe aso na zuka mbongo na ndo tumba poisson nga côté na yo bien ya ko tumba poisson pe ba senga nga ba poisson mingi ba solo to ba solo la. Puis rivière bando le aole kawana ya ole kambang bondenya bia no ya no kiteno na sena olanda mutumo toza kutuna viet toza na vie azali boso wana akitipe vie pe on dirait ka makamora ndeza la ranza mabongisa kaka makamnelo lenge na ye puis rivière pa na kitala nga na tambusa makolo abanzo kita tango kita wana atelemi pembe la maki atelemi aboki premier regard de Ariette aboki deuxième regard mbala moko pe petit na ye abanzo mato to petit na bando mata na motema Mado akanisi okola petit na ye mutu a diriger vie liboso biloko na ye po amona ye na motema Mado ndakanisi bongo maman veut pas telemi wana to telemi wana abandi ko s'intéresser par Ariette ko tuna Ariette ba mitu na pite ngam no tekate mutu oteka ye wana abi ngala na sepeka na tuna yo ça va un petit peu ko répondre ye wana habite ko sola moi 2 minutes te bi oka mbala mo boto sola 2 minutes nga habite pusana pembeni to sola 2 minutes mba moko pe pusani pembeni ba sololi pe wane ba sololi akei maman pe ayo betela Ariette ayo betela Mado abeteli Mado otala mamba olo balanga sepel na ngai amoni nga vraiment donc alors alingi nga quoi a sepel na ngai a sepel na yo Mado pe a s'intéressé na ngo pété parce que abiki Ariette on dikane était alingane mibala poto te anga pe na lobi puis vient nga kutanisa nga lenda yaki awa seke vient nga mutandika kia ya mona nga mais lokwa pe bosolo na ye problème ezala ngo te yo zanga nga pe na yo nga pe daza pusana tika marambo na bibana ke na nga poto pe marambo esimba te marambo e marché te ba seki bakei nzoka nde purifier azoki numéro ya Ariette Ariette azoki na numéro na ete apesa ke ka numéro moko ya lokutaka ya bongo abengi numéro zo lekate abengi ayebisi camarade ayebisi petit na wana no benga fi bazaki pembe na leki na wana mais numéro no zo lekate na ete soka kosinga so pendeni benga ya pesa nga numéro ya camarade na ye abengi pe Mado pe asani ni apesi numéro ya camarade so ezatama mulai makasi na okatango apesi pe numéro a Mado pa pesi numéro na ye kuna banjo benga banjo solola tokutana abinga na olamba leo na zolamba ça tombe bien loko zolamba na ya wana na ye na ndako ayepe wana na ndako banjo sola ye pa zolamba ba osolola pe wana anga pe na sepe ne pa ebise veta nga mibala poto na lingana nga binote bozaka kaka biso na processus divorce ngala mosi na nga to da sampa na bana nga tukanga penza talaka na za oluka mobala sérieux poto sa makambo ki sérieux nga penda ba mibala poto na s'intéresser na binote bino mibala poto ba escroka yo nga na ko escroka tabi nga penda ba escroka nga te na lingaka nde ngote yo vraiment mobala poto te mozo chez biso mal boendeli kasto yo kakati Toto yoka poto zo mayeli habite na la lingue m'aventure te alambi pe wana sisi olamba a servi pe alamba pe fumbo alambi fumbo a servi alie pe ko alie ake patiki ye ake na ye abi fumbo no kitoko no sepelation ko lambelanga na ndako bo ya kenda na flateza na ndako na ye atonga penda tonga soka yeki azala wana pasa ba faire na ye mingi asala pe na kin awa aye pe na ndako alambeli ye pe fumbwa na Mado ba okuta na penza penda te parce que yaza ye moko na ndako ba okuta na Mado te et l'équipe bon ba 2 semaines ba kuta pe na Mado ta kenda pe kana flat a olamba za pe téléphone pa pesa ki ezaki libéra mama bango ezaki numéro mama bango ba pesa ki ba sola na Mado ya sa pe na téléphone te apesa ki elekate mbala moko pe usozi nga benga pa mama bango asole pe mama bango mama tala mama nga bi bon to tala ka ndenza mbosani me mama kambo mama on passe pe na et
ba okende sko pire vie akiti kanda kitawana kia kutena mado ndeni bien mikolo kutoza na Ariette makasi atoza na tout le temps 20h lambela biso fumbwa bon boza na Ariette so bokutana bise bozo pesi bokabwana banda kuzo mobala poto tokutana na yete abandi bien abisa va na yebisa ton paquet abisa Ariette ton paquet bakutana pe na Ariette ka wana yebisi pere tokutana madolo bibo mikolo penda nda ta kanela di ero bona sisi olamba pe ka siko mikolo kanga mona za ndako ngamona olamba basolo ne pe mbala tunye okosanya nga pe na basu na zwimbo na tumbaka poso bisika mado ateka ka ba omeleta bite nga za poso tumba ko tumba poso wana chaque jour moto ezala mabe moto chaque jour pe ya koteka wana ya kitoko te lukelo muso sala nga za posa ya oza pembe na moto te na bate la belle na yo kitoko na kobe bisango pembe na moto ya nyo sorte chaque jour te biso to lambaka biso na poto mo salambi biloko a semaine mobimba atena congélateur pe moto eza rapena makala pe en plus kitoko te bebisela nga poso na yo baseki pe wana abina oluka mbongo so na pesi yo mbongo osala oluka maison otekaka babilamba ba parfum ya qualité esala bien. Meilleure amie ma copine arrête pas que c'est abeteli mado di solo tala abina tumba kutu te pembe na moto yo bebisa kitoko na ngai biso sko toza na moto ya nyonso so kitoko na biso ebeba esali mo lo mona kata motema abite po na bongo te abikutu asombela nga téléphone ava kende face la moi un pas la famille akoke bongo te photo sala prédote seke bobima bi enga ngana bana mobali ti akonore ngai mangana na nga vierge te wana ezalaka nango kaka toyebaka te mais sikoyo en tout cas na bana mobali te il faut mobala honore nga po tobima na ye tosali na ye 7 ans abalinga te eloko monte asakai na nga après suna pesa nzoto na longo na ozemi na yebi na ontena magana na senga bolimbisi mais na yebi na olobi na nga te après na kina pesa so banzoto en tout cas nazwaki décision kanda kendaki na benga na pesa so mobali nzoto te basekipe wana sérieux comme mobali pa lingi ye baséjourne comme osani comme okoka binga baséjour na ngai comme okoka il faut nakutana na mama bake bakutana na mama bakutani na oncle na bapapa leki basololi bapesi pe facture mobala bisava nga na kei mais non tinda mbongo osomba babiloko bakomi wana mobali pa kei mobala komo tinda biloko atindi biloko abi en tout cas ba qualité na nga na luka mwasi yangoyo ba qualité na nga mosa kin kande na zana nga boy na ye na bimi na ete ata soutien la monite moi songa na bala yeyo moi ba j'ai d'attrape moi ba ndo tuna ba mo ba masolo habité moi si on na luka pa yeyo akepe kuna za marié te azana mwana moka bote na mundele pa kende na mwana atika la peka bongo atindi pe mbongo Ariette sombi babiloko ka ndeza la sombi biloko pe koki atindi papa ya mama lekine parce que ye mama na yazana poto famille na mbaba na poto atindi pa mama lekine akipe mama lekine pa moi sa pasteur bake ba solo na mama lekine ba solo li penda ko mama lekine bi non moi si penda ye oyo okoko balo tsana ndako ye penda moi si alipo wa tabisa fa bokende boketika biloko ba solo li penda mobali na ye mbala mama leki na bana mso bazala wana bake kuna pe basolo li pe batindi pe ba photo basolo pe na mama bangwa bi non façon de parler na ye ezo mona na pena ki eza fille moko boye bien éduqué ye pena de to luka bake pe batiki biloko makamno soka ndeza kabi civil ngambo no ye lokola na umela te na ya to sa civil na religieux mais na lingi kobima te azui le pong na wana tonga moi ça c'est nini akekuna bokena mama bovanda kuna bozala kuna et vie peut changer ko bisika bazaki mado yoluka bongo bazate kokita pe bisika mado banda oteka esa penda aza penda ta wana te ya okita bisika mado azoteka papa wa bake bombal pa ya kate mobala ye basali pe civil na bango basali pe religieux mado azala pe na fête te pure petit quand ne bazalaka na ye akakutena mado pure via mado pure petit ya boss wana akakutena mado bia yo bite sente babala ki bia bon Sentia babala ki manda bi makambo za sérieux ce qu'on est babala OK poto bi oui OK poto manda ki abeteli mama bango tala mabanga bozaki ozana ndoki amute mabe banda kala wana pendo ko bisanga to bisanga ka lelo kande babali makambo so style zo yipsanga ba maman bazali kolomona kati mo libanda yango bandeko langa basi
boye bakaba nani bosala ki camaraderie na bino. Yo za chrétien luka bato baza chrétien mama. Kosala raba jeté mokilo eza ko beba. Eza ko beba bote belé ba kote bana ba ndako nganga. Pe ba bana belé ba ngomo ba mi bebi ça sans le savoir, ba mi bebi ça ba bote ba kote bana ba ndako nganga. To za kama yele likambo ya yo. Diable azelaka mutabi misana munoko posa nini azwa. Tangu Satan kende ko meka Eve. Asondaki Eve, aiba oebima kata Eve, pour ça a profité. Ce qui aussi makamundo o garder muto yeba te. Tozo luka bitumba biso moko, garder no makambuna yo. Garder ngo pona yo moko ozo betela wana, oebe longi na ye, mute mo yebite. Aka betel bamba mama rabi nani. Abi kamara na yo, okende o voyager. Lukele babiloko yo, o servi ye tango okende. Abi maman na mona sombele ba soutien. Na ba kaleso na ba robe de nuit muto okene poto akia sombi ba sous-vêtement ba string wana ba string ya kitoko ya kano pe otali boye oboya te asombi ba string asombele robe de nuit misatu asombele mo 4 soutien et eza complet na ba string wana sombi mabanga kena ngo bi kenda akena ngo ba aye apesi abima ke ko pesa yi avant na libala na ngana tale lokolo okende bi kado na pesi to bengi senga te kado yango na ye nango akepe wana apesi pas adresse ake bakute na Ariette ba sololi en tout cas na regretter limbisanga mado en tout cas limbisanga na zaki na tante kende boezonga boye kende boezonga boye tale zaki na ngo fete malonga te zaki na ka mo talaka yo mo yebi famille neza te zaki na ka teke personne l'église ba pambol to zaki na biso na salte abet au fete bien kuna bisika ba botine bazali ezeka pasteur a pamboli biso kuna ndeto ki sa fete munene abibilo kolanga la pesi yo yango yo pesi ba string ba nini mama yango la nyonso il faut ça la prière ya il faut ko sambela kabiso mokuti yo mobile na yo moko olambi biloko pesi avali ya sambeli ngamo la milambi avana na sambela e bongo loko muta pesi yo ba mama tozaka sage famille tozaka sage biloko wana pesi bande kolangai basel pe makambala kinate baseni ni bakei ton bakei jour à nuit de noces ezakika awa jour à on bakete jour à nuit de noces mobala abimala mosibo oh ziu na sibo comprendre mobala kotimbala moko don liboke mai azui kalesona lataki yango tanga lati kalesona to kande kalesona ezaki bien travaillé tanga latika kalesona tant mobala yekande basala kama kamna bango ndezala kabima na mosi mai akoti mbala moko poto mobala kukita bimi abise kwasa abia tolo betela kingake okoyeba mobali tina ndako nde mobala ngo nzoto ngo obombele mobala balo ngo mobala silika bi mwasa zokokata olela kaka bi papa na comprendre tes phénomènes na comprendre tenga moso na sukola nzoto nanga bien mais degré salité bimi na nzoto nanga nazo comprendre te mobala oki passe na motema bi eza nini libulu kutu bien tala mdelo bebi singai nzoto mutu na bisio mobala desi mobala bi bon toke kaka basali pe makambo wana mobala simba kepe sute une semaine batika na ngwa vanja mobala pa simbiete et le mon pété chose grave likambongo eza nini moi solali na butu fa suba moi ça zo suba on dirait robinet ba fungoli abingala pa la biso na suba raté makambo na omona eza normal te mobala bi toke na yo bakepe poto et comme pena plus pur moi si ko suba on dirait maille on dirait ba fungoli pena pompe ni kola mbetu ko suba mobala ko suko bimala moi c'était basali 2 mois la poto 42 alaka ay ko zo numéro ya moi nanga moi ya femme sage moi nanga femme sage ba solo la kana e kala ba solo la kana ye ba ye ba ina moi nanga femme sage de ba ye ba ina ye ba ndo sola na ye wana papa moi nanga femme sage apesi numéro tant apesi numéro pa push bando la na ba prière na bando la na ba prière na ye ka ne makambo ezalaka visio ezanga raté visio bimi to moni ba sous-vêtement na ba soutien moko lobi malolo beta lisolo na ngai malolo beta lisolo na ngai ye moko apesi biso nzela to beta lisolo na ye to mona ba soutien
na ba sous-vêtements nemba nanga na comporter na mona ba soutien na ba sous-vêtements maramango eza nini abengi moi ça na mona ba soutien na ba sous-vêtements moi ça raisonnable ya bon papouche tala likambu kamara nanga tala ça va to bandi prière babandi prière allez huile d'olive service sala sali service ala la boye oh moi ça soubati kande malola zalaka ba femme sage ba kome to kana na sala lango ba jete mbeta ngo dada na bisala boye oh babi na papa boye wow papa bi non oh pendeza ki makambo ngo na nda oluka makambo ngo na oluka yo kosaka ngo zalaka vierge tondeni lisolo ngo wana o ekomeli ndeko na biso mwasi donc soki ezalaki ba prière te mais libala eseni ne kufi mobali so mpe ezalaki mobali oyo ezalaki kaka boyeboye alingaka tika alingaka mati avion te donc likambo so eza yo mobali olinga bobunda ensemble bandeko nanga famille nanga ata omoni mwasi na mbeba ozomoni ke likambo eza normal te bobunda ensemble na losambo kotikela mwasi charge te mobali mpe kotikela mwasi mpe kotikela mobali charge te bobunda ensemble po couple na bino ekende musika bandeko basi bozwa mayele bandeko basi boyeba makambo nini ezotambola mokili oza likambo na yo kobetela n'importe qui te mpe on ne sait jamais kobetela n'importe qui te po tomona lelo lobi tomona te muto olinga bonheur lo lokola yo moko nani ozala te na koloba ndeko te parce que toyoka pe yena leki babimina mobali moko donc bonheur na yo muto olinga ngo lokola yo moko ozala te donc batela bonheur na opo lobi olela te. Merci beaucoup en tout cas to s'abonner naza posta to s'abonner to aimer to partager to s'abonner massivement on samara malam yo peut s'abonner kuna. Merci beaucoup nzamba lola apambola ngabino apesela ngabino mikolebele bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko pe ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tengo yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapala bino ata fouchette ozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete omone te okota mabena kata ndako maladi kidi